tanga ko ba Christian Shoga na yebi tango tanga na ngako Gomez na yebi ete ozumi ko sanga calcul mental omoni makambu na bango là ce sont les problèmes ngana ki musala avant que ba benga ngati boso ba benga te ça fait quoi les problèmes n'est que ngaso bo benga na bino ngati boze la teke na ko benga na Nigeria kuna zana aza metteur en scène yende azali mutu azobimisa ba Nigeria ou quoi abandi kala to abandi sika parce que biso to yebi ba edo ha ba ini edo to yebi bango parce que total ka bango to yebi bango malgré bazana Nigeria parce que ngana na kini kuna yeba kiti bona Nigeria na yebende na kubanga nani ngaso na yebi ke yonde muto salanga non ya vers vous non ya la bomoto non la ninga butu te po butu na olala na moi boy ndi moi ngali ngamba lelo ngana ko mena pare na yeba ye mais on a yébité na ko lobaka na yebi vraiment peut-être à changer combo bien Boloko Confisseur, merci beaucoup na babone na biso, bazor la biso du jour au jour. Ngawa bino MC Sentira sécurité ya suka ya Babakou, je suis toujours là au poste, c'est comme vrai à Babakou que pona musala otoza ko salisa ko sepelisa bino obino pe boza ko sepela na biso. Merci beaucoup na mama Elimbizi hymne national mama Nyota Chuchuna na Londres li passa batu ya Sila Bisalu mama Katika Niki babi mama Zozona Inde bambote belé place Ozali président Yocho na Canada le président de tous les Abakou qui bambote belé depuis Canada na Montréal pourquoi pas na yemo autorité morale que mam Sila Bisalu Pomba Sene Bekam balobi moi c'est à moto madame Denis Procher mambote belé Niki Bisalou mami Bisalou Michou Bisalou maman Clémentine Bisalou Laure Bisalou la cadette mambote belé place Bozali na yemoko sous la DG Bolokoko bambote ebelé nazanga mote na plateau nanga nazana invité nanga du jour obino bolinga mingi Ochichi Soto ensemble na cameraman na biso fongola chana yamba Ochichi invité na biso Ochichi bonjour. Bonjour. Boni na moni santé ça va? Oh ça va bien un peu plus ou moins pas plus que vous. Ça ira un jour la pluie tombera sur la terre produira la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Iyongi. Ifengonya moroto kosoma sia na robon. Ya solo wane banana. Ba obakota ti barata. Non, on a artiste à chaque fois faut na ba makamba sika. Neti migo no ba minene. Eh, obiki boka miyango ememelinga awa. Masia na robon. Muroto koswa minene. Basi nyoso. Mibali na bango minene. Musafi na ye munene. Libumu na ye munene. Matama na ye minene. Basi nyoso minene. Mibali na bango minene. Makolo na bango minene. Tala makolo. Minene. Tala libu. Munene. Tala libele. Minene. Tala mabele minene. Zonga na sima minene. En tout cas, c'est l'ambiance avec Yobela et Pela Ochichi. Ils ont crié au nazo bois kana événement musique na orchestre événement musique parce que toi na studio. Obaki na mutu te. Non na pesi mutu te na boki na mutu komanga boki na mutu te. Moi je crée. C'est question de créer parce que tous les artistes il faut créer ka. Kotika moi si ça bidimbu quoi. Kolega inapercité quoi. Voilà. Donc ce bateau il est minene bien. Moroto kosaye lisusu. C'est ça. Minene. Et puis l'émission on a été koyamba yo récemment batu basepela ki nango atuka batu ba féliciter ki o makasi mais lelo tozana bonne nouvelle et puis là na SB. Beta no lisolo ezala ki ndeni. Mushi pa mushango. Ezala ndeni tango ka ki appel ya mam sabengi yo sentiment ezala ki ndeni pour ambiance ko ezala ko. Mais j'attendais ça. Ah bon? C'est ça l'artiste, oui. Vous attendez ça depuis? Mais depuis, ouais, c'est ça l'artiste. Ça va bien parce que si la Bissalou, Azapé moi quoi artiste, le quoi artiste surtout. Très bien. Azapé mon tout le quoi batunyo surtout. À mon avis, non, on a film azo sala, ils ont senga intervention maman Epela na SB. Donc Abakouké. Oh les Abakouké. Abakouké.
Abakukeke. Aïe la mususu. Abakukeke. Keke. Et de photo sur la niance c'était. Abakukeke. Oui d'ailleurs c'est la zone. Nous ça te fait keke. Mon circuit. Masia na roboni. Non, ça qui bien. Le binazaki qui est en plein tournage. Il y a film. Ça l'est bien. Mams, vraiment, merci. Na reconnaissance parce que vous avez belé, il fallait bien surtout pour tourner, mais vous avez que ça la caca temps et coca par temps. Donc on a temps et coca qui maman est payé. Il y a un peu de gens qui appellent là. Ça l'est bien. Nakutaki ba vie mbatasiala. Nakutaki presque Naomi, la belle fille, hein, Naomi. Lukwa nao. Et bambo te belé nakutaki Lumbu. Lumbu. Donc on a coûté presque bon surtout vraiment bazalaki. Bayamba inga très bien. Très bien. Donc on dirait que tout ça là. On a un courant d'eau. Donc tant que coûte donc tu peux si ma cambo. Donc c'est vraiment c'était bien passé. Na même autant aïe si là vraiment c'était bien. Donc Kito comme casse sans commentaire. Est-ce que you can name ba bingi sur na SB obi ke o lanisa ba film belé pour mam ça la bongo. Mais ça musala senga tout ça là mo. Is musala senga to pesa musala. Comprends biso to bata misala. Donc musala na biso za théâtre. Donc so ba benga déjà na catégorie musala fona ya na musala. Très bien. Comprendre et na isko na musala na bakuke. Njolele. Tu vois tout ce qu'il y a biso basi. Tout ce qu'il y a biso pour makamwa na olo ba yo ko katende. Il faut mesana ngai. Tenga ya nga sala ba crit na za repela courante. Moto. On a volé quand persiste. Okole quand persiste. Na kati ya film no joueur rôle ni epela. Na joué maman ya Anna. Ya Theresia. Très bien. Na joué maman ya Chapelet. OK. Na joué maman ya Naomi. Mobali nanga ezaki papa maviokele. Tozali na basundiata na mama makambo. OK. Na papa mbatasiala. Voilà. Na Flore Bangu. OK. Voilà. C'était bien. Très bien. OK. Merci beaucoup Epela Ochichi, merci beaucoup Naibi que les abaku to yemi ma epela na motema ko fungama babi abaku keke wana eza ma epela muto nango abaku keke. Donc en tout cas il faut pas supporter on wana atana stade. Moi atana stade ne baganga la bi. Ne baganga wo abaku keke. Mais pelo ebi que ce ko okoti rando na 7e parce que 7e za meme ba famille. Non, ngana kota da kota rando ne. Parce qu'il y a olinga biloko na te au moins te bijo senga pardon telemeli bijo lingi biloko. Omoni makambu na bango. Là ce sont leurs problèmes. Ngana ki musala. On comprend. Et donc makambu na bango ba continuer ngo ka ba sala ambiance bon c'est bon. Mais ngana na problème na mutu te to koza pina problème na ite. Bato finga makasi bongo babi ba otalisa na bandako ba tous ces yo ba ko otalisa na ndako za problème te. Bandako za ya kulueti. Bandako tozo louer tozo vanda. Eza mapangu na bino te. Te eza mapangu na biso te. Eza bandako tozo louer. Bandako a bien to relaxer eza na motopole. Kasi ba vo ba palais on a seko ti. Ya libela ya yo moko ba sangise le mo ba sombeli yo. Vous comprenez? On dit ba vo ba palais. Ba oyo tu eza ba vanité, c'est rien à voir. Yango tinde zo saki bo moto. Oui ezaka po ebomba mutu ebomba famille tozala kaka to vivre to la to pola mbula te libanda. Vous comprenez? So to relaxa banda to la kisakaka et ça la bango bien parce que biso to mona te to mona. Voilà. Biso to mona te to mona. N'en qu'à penser epela parce que eza point moko eza très sensible comme on a epela ni toza boy na réseaux sociaux oza star makasi to ko présenter to mokile yebi po oza na bato balingaka yo ba congolais to ba yebi yo epela to tikala bien sûr oza critiquer na ba réseaux sociaux
ozana baleki ozana baya ozana famille totika komona te ndeko no moko aya défendre epela soit afinga ndeko na ye mosusu be collègue no na kati ya mosala oyo tozomona epa ndeko no kamano 7e bagarre conseil nokopesa misi baleki ne pour bafinga Thérèse ya non donc babiloko wana est-ce que eza vraiment propre na kati ya mosala na bino epela mpona biso bachroniquer c'est tout à fait normal on eza mosala na biso critiquer bino pour que bino botoma bokende liboso oyo komi biso bafamille bakota bafinga ozomona te ke voilà l'esprit comme ba erreur grave ba jibé ba erreur moya grave quoi donc to comme na ba niveau wana te parce que surtout comme na niveau to perdre ce que sens ya qui artiste ya bomoto le bata vient na ngia mawe ranson abi to solo la makamba musique to simba ba yaya te donc to tika famille na biso bakokutana un jour bakosololaka vous comprenez ndeko na ngai Julia la terre promise akokutana pe na ndeko na o quelque part akobeta pe lisolo ngai za yaya epela vous comprenez po e arrivaka moto tamana nzela pe okutana ndeko moi so ngai na za ndeko akingandi vous comprenez ça le peut bien yo le ka combien de ka collègue danga boseki c'est bon bongo soki bozo continuer na ba rando bongo moni comme atibo akuta quelque part ba bundi bitumba bandeko na bandeko ba bundi mais bino mo bo vandi na bino na ba palin donc c'est pas bien to soigner ba relation to longola o eza mabe to sala o eza malamu to longola eza mabe to sala o eza malamu na ki message eza passé par rapport à l'actualité ndenge koyepela to wi ke Christian Shoga za mutu na yo boyoka na bien vous en avez bien, vous savez, papa, j'ai bien tout voyage. Voilà mon angaït. Voilà, batunanga penande, pire ngai. Christian Shoga, Pouloulou, que son nom repose en paix, Gino Lamobutu, Batista, Ansi. Ansa zali mon ngai. Non, pas yé na ngona makasi. Ansi pe azaki pire ngai mutu na ngai. Ngana longo na pena kinga boto kipe banda to vendre to staffer. Vous comprenez na as to ebani to za bato to bandi makamzela mo ba 2 minutes to za ko tambola ensemble to vanda pe na mo kwenta na ninga system on appelle gadaguga eleki gadaguga mystique kasi start faut y na bien makam kester za ba yo yebaki mais biso ba kester ba moment mais oui c'est la idéologie de papa oui ma photo za kana makambo o batunyos ba ko comprendre donc gadaguga pe leki o buvanda mino pe calme donc mais mon qui les senga développement mutu na mutazo kana ko sala vie na ye alors que ba branche zo kabwana c'est ça qu'ils ont bota ba désordre tango solide ya branche on a déjà inférieur na supérieur bungisi makambo quoi donc azape na mon Christian Shoga c'est mon ami. C'est un ami à Sali dans les réseaux sociaux, à humilié, qui change sur Gabana au la défense, à défendre des collègues à Nigeria, na combat Gomez a fini artiste a fini grande sœur na kati ya musala ba yaya na ye Gomez a sali wa koki ko sala ya mabe mais tout le monde était place ba condamna ye chose tanga comme Christian Shoga na yebi mais tango tanga na komba Gomez na yebi était donc vous me pesa un calcul mental na bana ko zézoner. Et puis, on y a un développement. Internet, dit. N'a-t-il on internet c'était non qui gagne. N'a-t-il le côté. De quoi va quoi ça so vandi bole muna tongo yebi mutu wana. To sabon. Yebi ke biso mete ben albumbashi. Mais oui na. Na kini to ibana ite. Ah oui. Mete ben albumbashi. Si vous le mal. Yo linga fona ibai. Na yebi ete dans le bon sens. Dans le bon sens na yebi ete na yebi groupe même. Na ba scandale union sur scène réseau so yebi ete. Zara sina bete là. Alobi Christian Shoga a bengaka ye pour qu'il retourne na Nigeria. Yé na Nigeria kuna zanani. Aza metteur en scène, yé ndezali mutu azofu. Azobimisa ba Nigeria ou quoi. Abandi kala to abandi sika parce que biso to yebi ba edo hein. Ba ini edo to yebi bango parce que total ka bango to yebi bango. Malgré bazana Nigeria. Parce que ngana na kini kuna yeba kiti bona Nigeria na yebende. Pendant que Nicolas na Hollande pour Nigeria, tu na Hollande ni Maboke TV. Akota te barata. Ouais. Ambiance ndenge wana. Ambiance lenga boué. Obi ko yebiete, obi ko sisi na makasi poser la question. Mais c'est 4 ans d'émission. Mais oui, l'essentiel est déjà passé.
eyolingi nini nayebi ye te de fois qu'on est là bana sko kolandela mpona yeba ye comme ça nayeba soki naosala na koloba nini. Ça peut arriver que lelo nzambe asali epe la grâce oza na poste moko ya production moko ya monene ndeko no abengi yo na telefone epela miko otianga te okanisi nga te boyeboye yo siko ozwi makambo ya ndeko no oki kotonga yango peut-être epa motu mosusu okosala ngo complexe ya complexe nde siko maka mwana mwasi yango eza complexe badi atongi baprésident kalib baza na hypocrite hypocrisie makasi amobali to mwasi mwana mwasi oyebi ete ya solo franchement nayebi ete namona mpe boye te siko naoyebi ndeni nayebi bato baleka na simba namona bango namona bameta namona bana ebele baleka na simba ngana na shikshok bato ya simba mpe bazali toyebani tokutana na couloir mais oyo nayebi te nakolobaka nayebi ye vraiment peut-être achanger kombo bien non ka kombo je sais pas ngapi naye kodécouvrir ka ntango afingaki mamsila naye kodécouvrir ngapi nayebaki na ngai bato ebeli bayebi ye te bon esalaka otouche po te esala o makambo azosala mabe ti asala mabe parce que na Nigeria kuna nano asali filme moko oyo ya jouer principal te ebeti eya te kosollicite c'est pas un problème biso totala bafilme ya banigeria awa beya na bachaîne mosusu balaliselaka biso mpenza banatango ti kutu nigeria mais komona ye na scène. Un bon acteur, il faut que tu sois sur scène. Très bien. Sois sur scène, tu es un bon acteur. Sois sur scène, tu es. Vétéran, tu joues avec moi. La réservation. Mais oui, tu es en réserve. Aux gens coulisses, aux gens on prêt, on compte en scène. Artiste, il faut sur scène, bah consommer, on a des baoyés, bah on a catégorie. Parce que bah mon on te aux autres sont comme solo. Kayomo. Tu es solo, quand solo. Chérie, je t'adore. Chérie, je t'adore. Moroto consommation na robon. Bon, oyo eza siko eza ba apuki. Et pas nani. Ngam no kona ngam te créer. Siko iluke nga problème pas non ndeli. Yo peso za likamu yaka na lo be pila créer ngelo ko mobo sinoga mo bo ila tanga no sela. Pourquoi pas? Na selo pe. Yo kuto za dana minene. Non, chérie, non, bataire intelligent, le breveté. Place où aller na Soudafa, Bambote Belé. Ouais, ça va clip na Manda chante. Rosignon, Manda chante, un grand chanteur. Aïma Goua, na voix bandeke. Chérie, non, ouais, la star. La star avanga. Chérie, non, la star avanga. Hein? Et l'amour n'a pas de courbure. Bolingo eza na courbure te tokutana api to ba start je vis ouais appel vidéo tout au solo makambo so ko leka nango te mais ni solo to solo polo monte ko sali mana téléphone biso ba ta genre wana te biso to ba ta fa nzoto na nzoto quel âge Abraham kuna âge azaki na ngaki na momi Salomo akufa na âge na ba momi bonga mnana na âge ope na boye âge ni abakukika obi tango zaki na famille bota obanda oloba makambo wana te omisa ta silo kamoko te epela te na nga zaki na famille bota te nazaki kokende ka ko tourner comprends on a kei ba benga tournage na tourner to vanda biso nde to vandaka comprends nazaki te ko na famille bota to na bakuka nazaki mutu te nazaki na mutu te nazape mutu te jusqu'à présent nazaka artiste comprends nazaka artiste maman epela soki ba bengi na musala OK sala avant que ba benga ngate boso ba benga te ça fait quoi le problème n'est que ngaso bo bengi na bino ngate bozela teke na kobenga moninga lobi ke non moninga bengi ona kuzu benga nga ko zo tsamba filme te po ngasko nde ona caractère na ngate parce que muta yongi nga muta yongi makasi nga muta gadaguga naso panaka mai te mais so ba benga na okemsa so ba benga te je suis toujours epela voilà nazaka epela non tournera déjà nazala déjà epela comprends na tourna trop d'ailleurs
natika mpe makambo baprinte yali so itembe kota na YouTube eta omona epela c'est que c'est golden et panzana déjà golden ezali golden ekokisa les 10 les 10 ya mwana 10 heures golden ekokisa 14 ans bon baleka wapi ya golden baoleka na YouTube ouais baoleka na YouTube baoleka na CBS voilà très bien tout ça qu'on voulait très bien mais pela balo bandaki musala osana mona to misi ko ta muso bike o référence ay pelo bi mwana epela mbona yazana bane belé là on a 120 personnes et solo wana oui papa mwana baka na mwana ngai oh et puis chukelo mboto empereur na lemba et bien mon fils et puis sekunze te azoleka na shok epanga dia oyebi suprême aleka na nini na seke nana bana ebele nana bana tala bamosusu baza koepai bakikedi mama na azwaka ya mongala wana mama na azwaka ya muyaka wana ngalamati anwariti mwana nga na oyo mosusu wana azozwe mpe kaka kuna nikona mona ozwe to ndia zanvoyage aza olela trop boye bana ngati epela nakota maternité 120 fois oh nakufa te ezali nabota bamapasa batriple omoni lobi na tournage nakutani na arnold oyo asimbi CBS na technique oyebi ayebisa ngai natuni ngai no totravaille na nini abi na ngai ba 2000 12 kalako donc 2010 déjà ba 2012 tozali déjà na tourné déjà na Arnold 12 ans passé o to tourna na ye amoni ngalo ba yami nga pe na yambi donc abi donc to mona talaka wana dena ba 2012 mami pela zaidi mami pela a tourné déjà za na bana comprendre et puis film ni ngo ebimisa yo nga ba film nyonso ebisanga nga isifika na leka na pia bonjour te na ndenge pesa international na poto pesa parce que non film tel o ebimisa epela na ndenge kiki na poto niveau international na niveau international na beta film ya box Moscovitch yaki na sima à partir ya film box nde Moscovitch emonanga wana tosaki ona chic choc loyenge ezalaki ya Damé di Monikene ye moto azalaka premier producteur aproduisa ngai ozo comprendre na babiloko ya international ezalaki Damé di Monikene na 2001 voilà Moscovitch epela onyata penza na yebi te ngai nasala age te eza na filme moko te natikaka inaperci une fois déjà bapesi espace tant qu'artiste il faut beta po okozonga su te faut beta otika baprinte vous comprenez jamais nakoyaka boye naleba naleki te naza na bino wana oza na bango awa epela tonalité oyo ozwa yango ewapi tonalité oyo lobaka ya kimongo wana parce oza mpana nini te soki nayibisi yo ke naza na tona lite mosusu ye bato bandundu na koyibisa yo ukutya tembi te pa wana naza koyibisa yo eza monoko ya bato bandundu eza bato bayaka bato bavwandi na nsima bamama zuli biso na bango tovwandi boye kuna na kikwiti oza koyoka tala papa tika mwana mkati yani ya babuni watingilitingi babukweluko wana kimongo wana kimongo te l'artiste mamwanye babalengela se eloko nini oza kodinga kolakisa ngai ngai lokolo moni navani boye naza international ya solo nga babengaka nga mama mojenga oza koyoka naza mojenga kaka poaching kabuluku kafwa kambilasi non epela oza vraiment artiste oza vraiment artiste yango wana omoni nayokaka esengo ntango nalobaka na bango te je suis l'artiste que vous oubliez à chaque fois faut regarder beaucoup parce que c'est maman pera alors je suis devenu le mongo parce que les mongo sont les misoga biso ne ba mongo bangala o bariaka
soso pesa boloko boloko omoni eloko ozolukela ngai elo te nakopesa naboya na kombo ya bolo mal prononcé prononciation na ngai esaka mabe komoni mosu ezaka nini dokase joka nano dokase bongo nakenda koloba zu yaya eloko wana ndi boloko esaka ngai mabe boloko ubia kaka bolo natia na yoka nano maman naloba te pardon la bouche c'est pas moi. La bouche c'est pas toi. Obi qui appelle si la nuit. Au tu obota donc c'est boloko. Ah donc ça c'est bien. Mais ba fingi ba lobi za profiter. Bapesa kaka pat baloba pe kaka. Ukolanda ka bat balobi te. Donc so bapesi ndoi neti nga bona bando ebele ba ochichi. Ozoka mikolo nzemo na ngate ba bwakinga. Chi shoma. Ngai. Mais oui, bon comment on a. Ok. Au chat de poil. C'est que voilà que va flatter. Mais Pela, qu'est-ce qui fait entre toi et Pela na caméra et Pela liban na scène? Ah bon, on est trop jeune, l'habillement tout ça, trop jeune mais la caméra côté penza na personnage qui bomba. Quand on a bimisa makambuti. On a joué rôle parce que batumio surtout na journée on bazara balé qui na ngate. Bamso bazaba plus âgé. Ok, on a comme un personnage, on a fait la table maman et Pela. On a su maman et Pela. Yé wana, mais ce que yé boye na niveau au chichi he. Y'a na bilele. Y'a na sapologie. Oh maman wemba te. Yo ça na pas kabelo te. Non, on a un naturel. Oh be kabelo, oh ku kabelo original. Oh loxt. Oh ngana ngat. Bon ba so mon ngana na naturel. Oh sugina. Oui. Mais oui. Comment on a bien été? Simba. Ouais, ils ont des colas. Ils ont colas parce que ça. Na vite, oh, combien de pouces? Quand on va caber les animaux pouces, ils ont longue, non, ouais. On va pousse, puis ils ont mis là, hein. Parce que bon, non, tout le monde va caber combien de pouces? Ils y pendant déjà voir. Problème à pardon, question na biso sur pour clôturer émission na biso problème à pardon, ils ont repéré ça internet, problème à pardon, babi bato bazé belé au basala si la mabe, bazo linga basenga pardon mi bazo banga. Est-ce que epela ne boza boye na kati ya musana bino, ils en a clic mususu ya ba fille ya ba les ibeno bazana réunion basala. Na ibita, mala bazaka ba réunion na tino ibande. Soki bazali, ba mi bimisati. Na ibita. Ba mi misande yo mtu sana kati ya boîte ko yeba ndenge yebi même pas, est-ce que bazalaka? Vous comprenez? Yo écoutanga. Apa musana za ipana, c'est na réunion na zakati na yebi pété. Vous avez pas WhatsApp? Non. Téléphone on izana na pia. Comment kuponi? Téléphone na bilo kama. Hein? Téléphone izana. Bon, il y a une des blocs bien. Téléphone une des blocs bien. C'est sur YouTube. So betika à côté code secret. Pas sopé. Sko batu babi batu bazé belé faut basenga pardon bazo banga. Balobi bandani. C'est toujours ba les osali manazo ngana le kana senga pardon mais na otala kaka ko sopanga. Té, moni pardon libère. Celui qui s'excuse s'acquise. Mais eloko ele qui pardon ezaté. So mono sala ki ndego mabe. Na place le kana télévision, le kaka batana mupanzi na nenga nzila nkuvi. Hein, au Seigneur pardon, bosololi c'est bon. Y'a balobaka na biso bangala si y a un problème lo sangue la famille lo soit lo quoi solution. OK. Donc ce que les camarades to kutani na famille to sololi et ko kilika na pe dans le miable. Siko ya ko leka na télévision de comme moi passi parce que yo leka na télévision. Ngali ka télévision na senga na pardon. Hein? Na senga na pardon. Pour le salaire, l'autre, a démarré, on expliquer, qu'on défendre. Droit de réponse. Droit de réponse, même pas. Grâce à droit de réponse, grâce à une défense. Parce qu'il y a un côté dans notre maman, c'est quoi on l'ingate. Eh, c'est lui qui touche une mère, touche la nation. Oh. Ah, mais oui, maman. Oui, c'est une nation. Ah. Celui qui dit qu'une femme, il dit que toute une nation. Ah, alors celui qui touche une femme. Touche la nation. Alors, il y a mon nation tellement. C'est ça. Ba maman tout en tout cas ba maman boza pina ba maman yongi boza ba maman ifengonia boza la kaka
basi ya mayele basi bamema mikumba ya yesu boni sanga ya salon José Mapouya na Londres kitoko salon José Mapouya toujours depuis 1985 ti lelo ezalaka waka isute non naboka ite alomba ko isute to tika boye ya José Mapouya prêtresse ya ba GTA José Mapouya ya José Mapouya na Londres na ingi na ceinture ba gros bisous babi salon eza se moko na Londres ya José Mapouya et ça la coiffure tout homme garçon fille enfant vieille jeune salon José Mapouya nini basango ya président Ngadios Bosolola déjà bobongisa tozala obebana te boyongo oyoka ngana vinga de stobebana bobebana te babiloko ya nyato na réseaux sociaux non ezwanga te oyo ezali bachangi ezwanga te biloko ezwaka soki non plus mpo na répondre te nasala ni émission mpo na répondre c'est que ezwanga te nga so ezwinga ebeti na tolo ebima mais so oyoki ebimi te se ezwinga te edérangeanga te namonaka ake papa bon akobeta mwana akoloba na mwana akogangela mwana lokola mpe namonaki yango eza oyo nga naza te ozo comprendre eza oyo nga naza te yo moto olakisa bafoto na ngati soki otala bafoto olakisaki wana naza na shikshok koya na nga na sika na shikshok mwana bongo babetaki na wese wasia chaque jour mais vous répétez chaque jour donc il y a toujours à répéter tu regardes ba bêtise sauf que la ndako ya ke ba beta la kenalela non même si la goué chaque jour ça championnat au satin elite ils sont en attente et c'est un rappel et yo kaposa et puis à qui est wapi tika ko sabu ko chéri nono là non. Bon, c'est quoi, président Sami Tango, qui beaucoup de temps. Banda Sami qui n'a pas été tout le temps, une fois matanga ya bandeko na ngala kebele ya mindondo. Nde to kutana naye na matanga. Nga na zati ke soto vanda ki tozoki ko sola tozaki bia oke poto ngana koma. Nazaka pela nazaka moto mes collègues awuti poto fa ko luka penga en quelque sorte mais non so benga te so za numéro na ngate nga pe nazana to sola te même jusqu'à aujourd'hui là to sola te nga nem nazana bolingo na batute nga so pesa nga bolingo te ozwa pete nga za na flash aller na flash retour so ko pesa nga numéro na po yo ndo déplacer na poto yo no pesa nga numéro o sala sika. Comprends, c'est à moi de garder na benga ka yo pozo ngai. Bo so sali yangote. Ngala bando luka numéro, pesa non, wala numéro ngandi. Pourquoi? Qui est-il? Wanani. Waka moto mai na makila. Ivana. Ivana on peut continuer na tire na ngana okika. Bo so ile ke ba rocket we bande. Soka kina nga luka nga benga nga pian. Autant ya José Mapouya ya ka et puis na ya rocket ya. Ou bien na ya tekini d'une agence que zwaka. Bien maman Nicole Sanza Moi. Bon ça le poste. Soka lubige na Suisse kuna bige epe la le kana na otinda. Maman Nicole Sanza Moi. Takina zui. Pour muta ça c'est qu'on a projet. Si on mutation a projet tu penses quoi? So moni ga yebo ya music body mona parfum. Ya. En tout cas, makambo eza minene vraiment makambo eza minene. Toi bon biso to ba chic shop lo yingi. Toi pe na bana idéologie. Donc, si vous chic shop, une première promotion bien. Non, on a la cinquième promotion. On a la cinquième promotion de chic shop. Maman, kasi peloé. Moussala. Vous en qui cité babi bato ma trop bien kisi makasi. On a na kisi pour na mon prophète Condé Paul Dominique. Tata Milimo, Taïwana. Kimia. Tamuta simbi nation, ce qu'on a dans la kisi. Muta obatela na bota. Naozana kisi mtazo pesa biso ba sacrificateur pa nzambi tozana kisa na nina nzoloko ngana kuso chérie non na nina nzoloko pa bambasu siko bambasu ngo kotonde papa nakoyeba nani ndenge nini ngana na posa koyeba te église a passé de nuit connaissait église à Molimo pasteur non pasteur ti prophète voilà
pasteur, ne fais pas cette erreur là. Voilà. Prophète Konde. Lobé on est non lobé là. Prophète. Faut bien. Prophète. Voilà. Faut tourner la nuance. OK, prophète Dominique Konde. Prophète Konde Paul Dominique. Voilà. Aza molimo. Frère. Ayebisa nini par rapport ya bambasu. Alobi aza na posa ko yebisanga te. Alobi na ngai. Zobanga na koloba na télévision. Na landa na lo. Na kubanga nani? Ngaso na yebi ke yonde muto salanga. Non ya vers vous. Non ya. Non ya na bomoto. Non ya ninga butute po butu na olala. Très bien. Na moi bo ndi moi ngali ngba lelo nga na ko me na pare na yeba ye. Tobeta nzoto na. Na yeba ye tishe bino. Po ba okanga biso ata so bominga ba okanga yo. Mena ya nam. Umonde. Na yo mo pe ko ka mo ke buta bo ba yebisa ke jamais le kambo. Mutu lo kwa nga na mutema moto so bisinga likambo do kale to silisa mo. Yange la lati. Ngale sarate na mbeto la likambo te. Oh, bon na zambeto la lisa makambo. Na ngote. Est-ce que zambeto? Yo la lisa nzoto. Bon mbeto la lisa ani. Nzoto. Bon esko ni ngo kama kwa. Et puis là merci beaucoup na babone na biso ya boloko officiel na biki tokomi na suka ya émission na biso na yambela ki bino star na biso epela ochichi ina yambela ki bino biki bolinga kay mingi tokomi okabwa nae mot de la fin epela na tikayo na munu na musala ebele awa na kucho na bapaya vraiment na kanga yo journée na yo e betso libako eza bongo te mot de la fin na bato ba otana ba bakukinyo sa mutu. En tout cas mot de la fin ezali nzambe abatela apesa kimia apesa sagesse. Nzambe vraiment apesa biso nzoto makasi tozala vraiment na bolingo tolingana ya solo totika kosala na mabe tosala malamu so oza na problème moninga bokutana bosolola botia na se télévision c'est bon mais télévision eza kit ou double TV kit ou double soko ekitisi yo te komatisa yo TV eza bon. Donc, quand il y a la TVT pour équiter il y a la TV pour matisa yo. Comprendre? Alors, ce n'est pas la peine, il y a pour bébanaka. Mais quand on sous autres zones, on a tout créé, n'a pas eu zones créé, mais c'est comme c'est Bachoga. En tout cas, ce n'est pas la peine. Hein? De botika. Et on a aussi une lingité. Hein? Mais quand on a aussi une goûté. Si on a une goûté, on a une goûté, on a païn. Mais on a goûté. Il y a une païn. Et on a aussi une. Bino po eza na goûté tout ça o eza ya malamu o to relaxa na bato to za ba éducateur de masse to relaxa misala ya malamu to éduca boneti msanga to sana bato ba olanda ba zo éducation na bango na zo éduquer na famille pourquoi pas tu to éduca atende bato ba olanda biso te bambo tebele na tous les stars de Kingabwa les vrais héros de Kingabwa balobi excellence sénateur Jekoko. Jekoko mulumba soso ya mboka matembele ya simandako bimbala ya ngwele balia kango na fufelala. Biloko wana tangi wana so oza fufelala en tout cas bon appétit. Donc c'est Jekoko mulumba wana vraiment ya biso moko mabele mame. Emile Kitete Orange. Ono tetela ki mafumbe bambote belé na ni Bokas MKD tata mapasa maman mapasa mère couple d'or quoi couple d'or ni Bokas na MKD donc bambote na bine belé maître Nzube Musengi Adela Musengi Abe Musengi bambote na bine surtout famille Musengi place bozali Abakuk donc Abakuk na bino quoi Abakuka na bino hein bien ya musala na sali na sala musala bien na sala ga musala bien ngono yo ye do yo ye po parce que ngana sala musala bakate nga musala kate mais oui quoi oh bon mutu na poche nga ya problème yo na poche no tsaka ngate ngana poche nga mba moya te tika bizaleli na pardon ils ont musala so c'est musala il faut mériter eloko yo sali donc Abakouk, merci Nabino, pour continuer toujours aux ala kolinga pour moussali et liboso. Voilà. Donc,
Bambote belé na Franck ouais moi nanga mobali Wakanda Franck Wakanda my love Wakanda Pululu Bambote belé na Angelou Jackie Mwasi kitoko babi wana de nous-mêmes Mamotoke Julia la terre promise tous les ressortissants de Kingabwa Negro Madila Ngando Bambote na bino tout ba biko boze belé bolinga mama epela na otika bino boete sans que na bisa bino ke chéri nono batteur intelligent les brevetés mobali ya suka ntoko ya mibali nyonso tout babi conseiller juridique yenda vandi idéologie prier pour na makasi na fou d'ici kuna mystique te non bangela te pas aya mulai munene bon mona kete yaza mulai munene costaud castar ya gentleman non bon va adorer nani yo na adorer nani na adorer mobali te na adorer nani non plus mo pandi nanga ni kwa na yo Nzoto non Merci. C'était l'ambiance avec Pela Ochichi. Merci na batunyo so balanda biso na Bolokoko officiel et c'est moi votre serviteur MC Bolokoko. Bolokoko Dorcas. Na c'est fort Makas. Bolokoko. Na luki na rolamba lolemo. Bolokoko. Merci beaucoup. En tout cas, dans la prochaine, mon numéro est là. Écris-moi, bon pensez ba conseil, bon partager l'émission, bon commenter et ça la biso vraiment qui toko makasi. JP Mongo. Beaucoup la JP Mongo na Londres. Papa na Turquie. Na Londres balinga ko mingi, na mo Londres Suisse balinga ko makasi. Nga partout. Même en Afrique du Angola, maîtresse Soise, bazakuna ba soleil, ba Kadogo, Kadogo à Londres, à Londres. Donc dila partout. Naza aimé parce que les Congolais baza bisika nyonso surtout balinga mama epela pa linga bango je suis leur défenseur de sourire. Ah bon? Nazo sa bango défense à sourire et surtout que écoutez biso mbena nzela mine bakukeke nabia bita bo si le tango ya maki amona que ça ndini bita no bo na epela ça na hotel si tango amona que a feinté na non c'était bien. C'était l'ambiance. C'était vraiment bien l'ambiance. C'était un makina ngolo nzambe na mama nzambe izala bongo pesa ni mabongo ya musala. Merci beaucoup. Tokuta la prochaine ce qui est saisonité. Merci beaucoup na sima caméra c'était Diedo le mignon garçon nzamba zala naye tokuta sur la prochaine ce qui est saisonité. Le mignon garçon wa pikara chéri nono ndele jetkeneme. Ba mignon ba ebele. Au moins, c'est qui très mignon. Mignon. Malasimana oyamba na émission pour que mon client mon mignon. Non, côté quand était, tu as dans la coulisse. Côté quand ndeni. Na bomba ikaka. Yimo no côté quand bosomba, côté bomba na. Ba bomba matière. Totalement. Bakukeke. Merci beaucoup. En tout cas, toujours ba culotte. Toujours ba culotte. Makolo pembe epela. N'importe quoi. Ne dis pas ça. Il ne faut pas encore. Non. Te yo ko pekisa nga ba sentiment na nga te pela. O ko pekisa nga te. O boya pete. Non. Aboni boyko. Na boyite. Na lobi soki. Soki ozaka wapi? Depuis longtemps, tu étais où? On est à Lubumbashi. Pourquoi? Nalinga ko boya. Merci beaucoup. À la prochaine, Tokutani.